bato ya droit mpe bazokende ngambo wana bato wana mpe balingi susu baya na nkamba baya soki otali biso bana bapapa mpona bango bakei mwana moko te ya papa Mfumalo sikoyo tokobengaka bango nyonso 26 bia ndenge nini ekomi su problème batika susu 26 te tokotangela bango ndenge nini parce que c'est quand même gênant bon sikoyo ndenge tozali awa pasi mo telema nano papa Christophe telema maki akutelema Kibangiso ye la vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazaleko Kende, qui vivra, verra. Le 10 octobre 2016, Papa Simon Kimba Okiangani a pesa ki message moko kuna na nkamba na kilti matinal. Bandeko ya ratelki, bachaki message wana na Facebook. Bakomaki yango kokoma. Lelo awa tozana audio wana tolingi toyo kisabino yango ndenge ni papa lobela ki makambo bandeko ya ratelki bakomaki oyo ezo betisa batebele mabaku batebele pe basepeli batebele babeti mabaku na kati ya message ya papa alobela ki pe mingi makambo ya Angola ndenge ni Angola ezali kotambola ba conflit ezali kuna papa abeta ki sete et alobela ki pe voyage ya ba papa papa José qui sorokile na papa Simon qui sorokile voyage au basala ki Angola papa lobela ki yango na kati maloba papa abeta ki sete papa lobi et mona ne lokola siko ekomi ba ki sorokile côté mususu ba diangenda pe côté mususu pambata lobi siko tokobenga yango 26 ou bien comment nakanesi bokolanda message wana bokolanda pe maloba ya papa Charles Diangenda oya lobaki le 12 octobre avant nazwa audio oyo nasalaki émission moko et oyo basi balandi yango bamona ki na Facebook na chaki yango na YouTube eza pe na Kimbango 21 na kokangisa yango na suka ya video oyo soki video ekomi na suka zela ko longola video te okomona soki video esili lien moko ekobima wana ekokoma cliquer ici. Donc, cliquez wana et comme mayo na deuxième vidéo oyo na salaki émission pour na kopesa moi éclaircissement mususu na tina église qui mbangese na Angola. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazaleko Kende, qui vivra, verra. Na komba tata mwana pe tata wali monsanto. Oyo balobi na biso yango nde tokosalela ntongo ya lelo toza na ntintsani batata na bamama mpo na majuti ya mibale misala ezali ebele mosusu soki totelemi mpo na nini toza kozela mituka biloko mosusu ekouta Kinshasa e tokosala tout lelo ekota avant batole na tribune et Maya Kingoma. Lobi na mekanga kotambola. Monique. Na Monique Michel eza kotambola. Mais tous les matins, tout forcé. Tout le monde s'est itikali ici là. Na sengi pe volume sinatina te. Nangola makambo mingi ezali kuna mpona kosunga koyeba ezali pasi ntango papa Mfuma Mbanza azalaki teko na biso bongo azalaki kuna me barapport ezalaki koya ezalaki malamu te papa nde aponaki papa Mbenza na papa Ndungasa bakende kuna na ambassade pesaki bango nzela te batiaki bango kale kaka na ndeko na biso moko mpe kaka famille papa alobi bon okola balingi te bino bokende oyo koyela bango kuna etali bango
banda ntango wana ke Angola eningana kamona bango ebonga kaka te soki esali neti ebonga ekakata nde ye bapapa batiki biso Fuma Mbanza alobi bitumba ezalaka na libanda oyo ezalaka na kati ya ndako ezalaka mpasi mingi tina likambo na nini biso bana Fuma Longo alamuki mokolo wana bashosete alataki kuna bleu kuna noir me papa obosani te nga mona alingi boye bapapa tokembuso papa bobe bayebi salaki pasi mpona nini ye alobaki likambo yango soki ekozalela wapo nzoka nde na sia makolo na ngai elakisi mpe biso bana kaka lelo tala ndenge tozali 26 est égal 1 3 est égal 1 na moya lelo toza koloba lisusu te ndoi Simon Kisolokele Kimbangu azali kuna na Angola tolobi papa José Kisolokele Yangenda aza kuna na Angola Paul Kisolokele Kiangani aza kuna na Angola kuna ekomi terrible bisengo ezali kuna ya kosakana te pe bato ya 3 mpe bazokende ngambo wana bato wana mpe balingi susu baya na nkamba baya monike mobulu ekoti kuna ya kosakana te mpona nini po ntango akendaki ntango papa akufi toyebi ke papa nani azalaki kuna papa Lunes ye nde mokonzi ya Lingomba me bazalaki makasi ya kokota na babiro ya leta te Paul asalaki tu azwaki mikanda to eglise mbangisi kuna eyebani ya Paul ya biso ya direction kamba eyebani te na gouvernement alors papa Mawete ntango ayaki na nkamba amoni ke bangole bayaka liso mingi na nkamba te esalaki ye pasi bavoyage nyonso azalaki koya na nkamba okomona Brazzaville bamati ebele RDC moya kutu ya kotanga ezali te me Angola bato baza koya mingi te nde akelaki kopesa rapport epai ya président ke Paul aza mokonzi ya Lingomba te yango président abingisaka mbango nakendaki kuna nga nalobaki na ye mokestio ezalaki kaka moko eske awa na Angola mokonzi ya Lingomba tata Simon Kimbangu nani oyo azali lokola représentant nga nalobi na ye na ntango ya papa Mfumalo bazalaki bango misato na bayaya na ye me mokonzi ya Lingomba ezalaki papa Mfumalo papa Diangenda ye nde azokotala engomba ya mokili mobimba alors lokola azalaki mokonzi ya Lingomba na bapays mosusu barepresentant bazali kola papa Lunes bongo Paul na non ye te nde tosukaki wana nsima nde bakamati Paul bazongisi ye me lelo lokola ye avandi kuna salisaki mikanda bon gouvernement aza koyamba ye kaka lokola mokonzi ya Lingomba oyo nyonso totiaka kuna bayebi bango te ezanga natindi dani ayebani te président ka moto ayebi le reste na gouvernement bayebi ye te te yango wana tozomona ke
bato bakende kuna bazonga bakende kuna bazonga ekomi pasi ya papa linga biso Angola te makambo nde tokomona tokoyeba yango toza kosurveiller de près pour danger ezala te danger ezala te kambo wana fo totala yango bien po ete berere ezala te yango omonaka ke kokomana ntango eyaki na 2003 kana nazalaki na Braza papa nunesa ye mbango tomoni ke likambo fo tolongola yango tobengisaki papa wanani aboyi na ye tata makani aboyi na ye tobengisi na bisi aye ntango aye nde babondaki bitumba na papa mawete ntango azalaki ambassadeur nde ndambo ya bato tozwaki na ndenge ya papa mabise na tata mawete finalement torécupere ndambo ebele na likambo wana mais lelo oyo ezokontinue soki otali biso bana na papa mpona bango bakei mwana moko te ya papa mfumalo sikoyo tokobengaka bango nyonso 26 bia ndenge nini ekomi so problème batika susu 26 te tokotangela bango ndenge nini nga nayeba ndenge nini bino nde boyeba awa na nkamba tolobi 3 égale 1 oyo balingi nkamba c'est ça non oyo bakenda babengami banani 26 esikoyo bamosusu bake libunga papa kurutu bake kuna na Angola tokobenga bango bana esiko donc chaque libumu ekomi boye alors motuna ya mfuma mbali chaise ya église catholique wapi na Rome mfuma mbanza toni po chaise ya la musulman ezali wapi na Mecque ebongo ya biso bakimbangisa ezali wapi nkamba bongo Angola alingi koyoka nkamba te tegale combien yango ozoyoka ke dani bazokobenga ye mulumbwa nkamba po alingi kaka nkamba nkambo wana papa atikaki yango po balobi bamutambusa bango moko nkamba tambusa bango te soki omoni ke moto auti Angola alingi nkamba seki azali na ngambo na biso mais sino kuna ozala 3 ozala 26 kokabwana ezali makasi kambo euti nkamba fo bakritike yango fo baloba bazala contre yango ntango mosusu okomona ke tozoyeba te makambo ezali ebele de toutes les façons tobazaka bandeko na biso eloko wana na mutu elongwa bie elongwa te kaka na mabonde okomona bapimeli bato bakota te mais leta ayebi makambo nyonso ndenge eza koleka ezala leta ya kuna ezala leta ya Kinshasa ezala ya Braza toti mobulu kati na lingomba ya tata Simoki Mbao yango bato bazokama mais bapapa ntango bazalaki ezalaki boye te mais mpona nini ekomi boye yo moko zala mayele toyokani soki oyebi nkamba te oza susu na nzela te okomi à côté bongo te mbangiso ye nalingi degré spiritualité wana papa simwasala na yango ezali très important comme ça mutako ya conduire une erreur azali te parce que c'est quand même gênant
Bon, ce que je dis, c'est pas si mon terme, Papa Christophe Terma, ma qui a coûté la main. Kibangi soye. Ya solo kulunga kwa kabwana ngona ebite so kubana na yaka na likanisi wana na ebite so kinani. Wana za nyoka te. Azali nyoka. Mota kwa kabula biso azali na yete. Koyana no maloba te soko yeka na lobaka ko yo pe nyoka le susu. Tika na benga papa Simon. Kibangi soye. Tozali bele mutube. Mota kwa kabula biso azali na yete. Biso nyonso tokolingaka papa Simon. Lelo ezali mokolo munene esengo. Kaka N. Oh. Biso tokoyokisa papa Simon kimbangu soni te. Pamba te soki tokei na luyalo toke koloba kuna terubi allez. Nous on vient porter plainte parce que nous avons droit d'aller en Kamba. Bakopime la biso yango te. L'État rotala mais sont bien obligés à couper sa autorisation. S'il faut nous accompagner, il doit nous accompagner. Ngai sokana bila kino tongana nyeme na mboka mama Charlotte sokana nzeme. Sokana kena nzeme ba ukangena ngai nzela te. Nakena kotongana biyenge na kotongana biyenge mutakukanga ngai nzela azalite. Wala kana mobeko wa l'État kaka. Na bila kino tongana Lubumbashi. Oh problème azalite. Pamba te nazali congolais. Tozali biso banso ba ayant droit. Tozali ba ayant droit. Muta kopekisa biso ni kambwa nazali na yete. Yango ba kamati barrière ba ke kotia ba biso ki bango ba yawa. Bitumba maka ko sala batu ba kokufa. Oh. Kimbangi soye. Toyokisa papa Simon kimbangu soni. Tokoyokisa esoni te. Oh toyokisa déjà zali mingi. Tokeno ko bunda bitumba. Ah bon? Ya bundeke sigani. Abuneki na molimo te. Oh, to bunda kaka na molimo. Na molimo nde tokozwa eloko tozali koluka batata na ba mama. Tokolonga kaka balinga te. Tokosala nini? Tokolonga balinga te tokolonga. Pamba te ba papa se balonga ki biso pe fotolonga. Nyonso no manigance nyonso no bazali kosala po ete ba continuer kolia. Bokolia susute. Nyonso wana ezali kana kolia. Ba monita msuta tokozana papa Simon kiangane kolia kokita. Pamba tetan balingo sala bon. Non, ça on ne permet pas ça. Non, on fait pas ça. Ah. Ba kolinga biso? Voilà. Ya ba ba gete artika to panza bango po te to ko sasa malam. Le kambo to bota bangi nango ezali nzambe mutalingaki. Lelo ezali mokolo munene esengo. Kaka N. Oh. Ndoi Simon Kisolokele Kimbangu azali kuna na Angola. Torobi Papa José Kisolokele yangenda azali kuna na Angola. Paul Kisolokele Kiangani azali kuna na Angola. Kuna ekomi terrible. Bisengo ezali kuna ya kosakana te. Bato a trois pe bazo kende ngambo wana. Bato wana pe balingi susu baya na nkamba baya. Bato wana pe balingi susu baya na nkamba baya. Kaka N. Oh.